sepeli mingi po na yebi ke boza ebele ya kolanda info 26 ya lelo 9 novembre. Chef de l'État Félix Tshisekedi assistaki na déjeuner de prière na Pullman. Culte ya déjeuner de prière et salemaki lelo na Pullman Hotel wapi pa itomona ki président ya République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi pe ba invité misusu lokola ba membre fondateur ambassadeur américain na délégation na ye bandeko ya Rwanda Burundi pe ya Canada na maloba na ye ministre ya décentralisation Azarias Ruberwa asaluaki présence ya chef de l'État oyo a honoré culte po depuis 15 ans nanu ba mona présence ya président mokote culte ya déjeuner de prière ezalaki créé na États-Unis il y a de cela 65 ans. Boye Baker, na maloba na ye, président de la République Félix Tshisekedi, a sepela ki na thème ya culte o eza justice. Pour justice, eza pilier pour le développement de la République démocratique du Congo. Selon témoignage ya miracle ya Singapour, président ya ba République ye azwa ki conviction que Congo e kokende liboso po Singapour ezala ki mabe koleka Congo. Pe eza na potentiel ya kokokana te na Congo. Président de la République aloba ki lisusu esengeli na biso to investir na ba valeur. Pe bolingo nde yango ekobongisa Congo. Avant à clôturer numéro 1 à Congo, Félix Tshisekedi alobaki ke a invité président ya Singapour bakalate